Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pef Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele. Batatu bamamu. Luaku. Kele. Pef Bonheur TV. La nouvelle chaîne. Bonjour à tous les abonnés de Pef Bonheur TV. C'est toujours un grand plaisir pour Nangai de retrouver bino sur na katia mabota na biso na katia mabota na bino na ba fauteuil na bino na tango bofandi bozali kolanda ya bino ndeko Patience Fayoulou Bonheur autrement appelé Papa Bonheur, l'inspecteur Colombo d'Eric, parce que to kenaka koluka ba information to meka un peu ko analyser o lelo to ye pona to solo la to solo ni lelo sujet na biso ezali vraiment pona ba faux prophétie to pe ba faux prophétie aux bazali ko pesa biso mikolo nyonso na kati ya communauté na biso na kati ya ba famille na biso na mboka na biso, même en particularité lelo na ko s'adresser na o ezali bongo prophétesse Siara Mboyo bino so boyebi na ko kota pourquoi na ko s'adresser na lelo bandeko nanga bolanda na kati ya mission o na ko s'adresser na parce que azali aventurière moko ya ko sakanate na salle émission rien que pour que tout bana ko dévoiler mama kamona bango le kuta o bazali ko ça awa ndena zolo baboye Chimène Siara Mboyo amemi biloko nyonso omona ba mesa libanda amemi biloko nyonso ngana zaki na tournage amemi biloko nyonso bomona ndako ndenge etikali vide ba TV nyonso elongwe ba salon ekei ozaki ba instrument o ezalaki namoni awa etikali ka ba partie oyo batija micro oza batija micro yango oyo ba instrument nyonso azui ake nango donc salon yango bomona etikali vide donc yango oyo na cuisine yango oyo atelo bezate cuisine etikali vide amemi biloko nyonso nga nazalaki na tournage ye a profité aye azui biloko nyonso bozomona ba chambre nde etikali vide yango oyo chambre mosusu yango babilamba totiaka awa chambre etikali vide awa lisusu chambre mosusu yango oyo moi babilamba na nga yango oyo atiki mosusu eza epapie amemi biloko nyonso awa eloko ya lisusu te basapato mosusu ake nango mosusu yango etikali voilà donc nde yango oyo musala oyo asali yango oyo amemi biloko nyonso ake nango voilà donc image yango oyo mama Siara Mboyo boyokaka na internet musala asali yango oyo le kuta o bazali ko sala. Alors, si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne Pef Bonheur TV. Activez toujours cloche de notification pour ne rien manquer. Nakati ya chaîne Nabiso Bandeko Nangai. Merci beaucoup, je vous aime. Et vous abonnez massivement, vous aimez, vous partagez l'émission. Alors, c'est le vôtre, Patience Fayoulou Bonheur, l'inspecteur Colombo d'Eric. Bandeko Nangai, Lelo, Naye, Naza, ko s'adresser na maman. Na bengi maman parce qu'elle est maman, par respect. Il y a maman, il y a Bassi, il y a Bayaya, Nabiso. To bengi maman parce qu'azali maman azali moi c'est na kati na libota bandeko nanga boyebi prophète swana abima alabi ya kufaka boyebi prophète swana abima ki alabi ya kufaki ya sekwa ki nzamba la kisaki ne ba makambo tout akomeki ezali ye biloko na lobaki soki ezalaki ya solo ye soki pa kosaki akosaki estali kaka ye na nzambe na ye mais ninga baloba bongo akufaki e ba répéter akufaki bakundaka na nini azalaka na morgue nini na date nini tout ezalaka kaka o ba mo ne ba yaka ko bimana malheureusement pe bato ko contredire bango bazalaka te mona mutu pa yebi alabika boti kaka mutu peut-être azokosa mais likambote parce que mutu akufi peut-être mutu azaki ne na comment ayenga na comment ba biwa akufaki na été azaki na comment pona Congo na si bakunda batu mususu mutakoti comment me bakundi mutakoti naka comment mais le kola ba médecin zala ki ba bina bango pena makamingi te musu atali na pe bien te pour ezomo na pena malamu te bango bakanteka na mutakufi te ba ke na morgue ake komi kufela na kata morgue combien de batu bakena kuta na morgue ba ti bembelo ba ke kuta e bembe baluki
plusieurs fois hein boy bien ouais to babilo quand yo kango to mona yango et cela même na kata ba famille na bato mingi ba écoute muta changer position parce que muta bunde na malili on na botu na kati muta ko ya ko secourir zate ale muta kufi siko kuna na kati. Alors maman na sieranda ya Sierra Mboyo na otanga ta Sierra maman prophétesse Sierra Mboyo ce qui passe à la prophétesse à l'okuta ce qui passe à la prophétesse à solo biso na bino to yebite mais to ko mona e azalaka na habitude nini ya ko bimisa makambo ya ba comédien surtout ceux qui ba artiste ba kufi ba ye erwana ya ko bima o artiste na kufi nzambala ksinga molimo na ezalaki boye ezali boye ba akufi na nte ba kangie ou ba bomie dernièrement to monaka comédien moko akufaka persona makufa na piscine na Mwanda bobi makambo na ndenge bimaka mama na ya lo baba n'importe quoi alobi mutu oyo abomiye oza mutu amemaki azakana aza mundele boye na boye nek bande ko na sale mission na ba mwasho na za lokuta parce que mutu amema mutu wana c'est mon collègue à moi mutu amema fille wana akufaka personnam Naomi. C'est mon collègue à moi, c'est mon ami à moi. Tobandi musala ya théâtre sika moto tito kotanga na ba ina asala aza comédien chorégraphe danseur professionnel où j'étais les noba oba yebi komone ba yebi congolais aza ni na mwasa mundele bakenda pe kuna bazaki na mindele te mais maman wana ye abeta ba masolo ya lokuta. Dans cette émission, on a dit maman oyazo kosa, makamba zolo beza vérité. Mais les gens ont cru en elle. Batmi bandi ma babomi mwana batu. Bobi ke émission na Congo, mutiswa akufi ezalaka ka mutakufa pambate babo makaye babo makaye. Mais makambo elekaki na Mwanda, na tango ba famille ya mwana na bayaki Sierra Mboyo ana bien ngote. Ba senga ba sala autopsie. Pourquoi les lelo famille peut sabato résultat autopsie te ceux qui baboma qui moi na wana so ba sala ki ndenge ni tu inganga yebana puis donc tala quoi accuser mutu na likambo o abomi mutu za ka facilité et surtout ceux qui famille ba mo bazo lande likambo wana nanu ba si c'était yo zali membre ya famille te o yo bemina ba prophétie à lokuta ba fausse prophétie o ko lobake mutu wana asala ki boye azana bilima ceux qui mami wata ayaki na kata piscine abomi boye na boye vraiment biloko ndenge wana. Lelo Sierra Mboyo wana lelo ba vidéo ya mozo circulate na mobali ni kaka comédien muta théâtre donc fi wana asalaka na ba théâtre so ba sepena mutu na hôtel ba créer lo likambo ba créer lo rubrique ba faux prophétie lokuta makambo lokuta ko luka ko détruire bato ko luka ko panza ba foya bato ko luka ko panza ba famille bato. Lelo yewana asali ba aventure na kata ndako oyo ndako soki ya mobile bazalaka na ye pendant que mobile azalaki te ye Sierra Mboyo akota akombola ndako mobima yiba mobile biloko tout akenda nango akombola ndako pu biloko no akenda nango mama prophétesse mais yo za prophétesse it yo ndenge nini nzamba la côté prophétie que mobile wana bofa na osimba te kaza mobile na wote au mona kite po bozala makasi kaka komona oya bato oya bino mo bomona ngote po lokola bozwa biso bazoba na bino ke na congolais soko tangeli kaka komba Yesu amen mosali na nzambe ne touchez pas mes oins mais fais ceci comme si ba wango yo mutu biso mutu landaka bino biso to sambelaka nzambe biso to kenaka begli biso to zaka ba ointe donc nzambe aponaka bino bozala ba oin biso to zaka ba ointe biso to zaka ba toin bino no bozaka ba oin do biso ba toin na bino to ndimaka oyo nyonso bino bolobaka bande ko na ngai ngana pesaka mo bato na faute te ezali faute oyo uti banda kala banda la colonisation. Quand Léopold D disait beaucoup no yoka discours à Léopold D c'est moi moulayi beaucoup mona eza na phrase moko oyo Léopold D aloba apprenez à ces gens-là à croire et non à réfléchir. La phrase en sonne que matsanga mafuta na mutema na mona c'est là où j'ai compris comment est-ce que nous on fonctionne. Allez apprenez à ces Congolais là. Allez apprenez à ces noirs là à croire
et non à réfléchir. Empêchez-les de réfléchir. Bande konanga soki ba komi ko empêcher de réfléchir parce que bazo banga. Bazo banga veut dire que soki ba ko réfléchir, tu dois te poser des questions. Tant qu'on se pose la question, et que tu as un danger, et que tu as raison pour laquelle même nos autorités, même le politicien congolais, ils ont pris en otage la population. Bah, on va empêcher Bisso, bah, empêcher la population et réfléchir. On se poser des questions. Parce que ce qu'on se poser des questions, on va poser des questions au commis dangereux. Tout le monde a même une famille na Bisso. Tout le monde a une famille. Au moins quand soko ba ono tun ba lo ba likamongo boy yo zala kena me pona ni likambo na boy oka kanga muno na yo za mwana mukezo tuna ba question pona nini mikolo ba zala yo ka ba question pona yo za tembe go bomisa mo kono mususu c'est ça bazo empêcher même moi na tant peut-être likambo moi nazo pour poser question peut-être la question na bango so et au fongola brèche mo bo bango so ba raison e ko zala na kati wana mais non kanga munokona parce que za mwana muke ko tuna mutuna te so ba do tuna mituna oza tembe ko kufa mwana muke za tembe boyete déjà bazo bengo tembe alors que likambo ozo tuna ozo ngolo oza na raison o mone ba formata biso mituna biso ba programme biso to koma lokola ba robot gauche biso to na gauche droite biso to na droite biso to ke boy donc on ne peut pas réfléchir. Même les pasteurs ont pris la même chose. Église catholique, c'est là qu'on appelle la mataka batu. Yongo moni lo ba mindele na bamboka auto zali ba mindele ba sambela soute ba benga ba to benga ba atepone parce que l'église avait tellement le pouvoir, le monopole, il y a décision. Na makamona bango un moment donné ba non trop c'est to ba boya église etikala na coin na ngombe il y a eu séparation du pouvoir. L'église ne peut pas s'ingérer dans Maramambo. Il y a mon allélo, na poto, mon église, bazo tekango, mon bâtiment, mon église. T'as l'église catholique au Zena poto, ah, ceux qui, dans la grande ville, nous sommes, ceux qui tournent, mon était noir. Mais technique au Vatican, ça là, c'est quoi vraiment, non? Dans l'église, on pour résister. Bah, nous, le Calabino, abbé curé, mon bébé vicaire, mon en Afrique. Parce que les Africains, bazar, ah, dès qu'on a vu ça noir, bazar, et bangos, biso toroki de kuna, ba maman, na mikolo, ba maman, ma kabwe, ngonga kuna, il est kembo, kuna de torokende. Bah, que nous avons, bon, moi, on a même tout même dans Montréal, bon, moi, il y a l'église catholique, il y a Congolais, ali. Parce que tous les gens côté tu as comme Yesu ezali biso to kendaka to boite to sambelaka mais na modèle biso to comment sambele pas na biso na Congo to yebite comment ko sambela on trans oyo ils ont fait évoluer le comme côté. C'est la même chose on a dans na petit exemple l'église catholique c'est la même chose que le pasteur bazu population en otage bazu peuple congolais en otage mentalement on ne peut plus réfléchir. On ne peut plus réfléchir. Nyostu oyo sala eza bazo ramener on akata Bible. Nyostu ba sala ezali lisumu. Nyostu ba sala ezali miracle. Nyostu ko sala donc pour que obonga na vie eza miracle nzambe. Oh même nzambe yemo lobi so ngobonga fo sala musala. Qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tu veux être riche, il faut travailler, il faut labourer la terre, il faut cultiver la terre. Botangelanga Job azala na bampate belé azali ko sala musala. Ba bravo on mona ba exemple bazala ka ba to ba bazala ki bibouele na bango, richesse na bango la toujours en fonction il y a ba bétail na bango. Na ba ne tandia mabele na bazala ki nango. Parce que bazala ki bata misala. Bata misala pas n'importe quel musala ya maboko. Mais biso ba pasteur na biso ba kanga biso en otage. Nyoso ezalaka un miracle. Obala ezali miracle. Oh nzambe yemo na kata Bible lobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Eza parole biblique. Tant nzambe salaki mwasi na mobali na mokila ebaki to balana. Ezalaki te que pour pasteur wana pour ko balana biso et comment la roi miracle. Yemo na so mutabali kaka loboko kaka. Nzambe na ngai lobi na ngoli bale kufa ko souffrir kuna wana mutu mwana mwasi mayele bele na mutu mais le kola batib seka ba biseka ke non nzungu na mufinoko nango mwasa bo linzanze bonga na lenge mwasa bonga na libala loboko na ko mukabo akeno linga même mobali moko voyou mendre moko bo limbisa ngai mutu mo azo mériter ekutute akobana ko beta ekuna makofi oya mobali ngo tali longi mabe mais so tali mwasi lobi nzambe wani le bana ngo mamichi bola okiko zo mutu abo ndenge nini
mais parce que ba formata ba ndeko na biso abasi na moto libala comme si libala est finalité. Ya on a tournaka est-ce que libala est-ce que moto etangama moto so fois bala kaka même na tango époque ba Yesu zaka na bato ba bala te hein ezaka na bato ba bala na bango te donc bato no so ba bala ka te bandeko na ngai bakanga biso na boumbu moko boye likambo nyonso ezala miracle soki moto ake poto miracle nga na tunaka biso boye to boye te eza nga la bango eza grâce à moto na moto soki etangamaki nzambe alobaki yo okeno vivre kuna okende kovivre kuna po eza na bato misusu baza na mbongo ndenge ni bakenda bazwa bapimela bango bavisa bakoma pete mais eza te ke non mondele soki aza na afrique asala jeune prière ba musicien bakendaka oyo bakendaka ba musicien to monaka ba orchestre oyo ya biso Congo bakendaka poto basala ka jeune prière wa bakota ka ba visa ba vision mona ba ba voyager basala pour biso to qualifier bango bato basambela kate siko ba bakota ka jeune prière wa pona biso mona oza même na ndeko na yo ozo bolala ka ne chambre moko sutuka ya sakena ki poto yo yebite bazo betona le solo o tu na zabe on a sakena poto bazo bomba o za kindoki eza kindoki ba elongino okoma kuna ba mona mona elenga koko ba mona elenga koko te mutu na voiture kina nino mona muke ba sele kopa passeport elenga ba mama mais eza jeune ta ba koma kuna bazo mona mais oza yote même si bakanga bango bazana na visa ye moko mais akomika bazo tunira ba question boy d'abord azobanga classe akenda ya cop ayebi ko ba français azobanga ba diko lenga tout mais mundela azomona kana oyo ba question bazo tuna yo isa ba question mo simple parce que bato ba agent immigration na baza formé pour na musala wana ba yebi ke non yo est-ce que yo pour na libéra to tenga na rozonga bon l'excellent valise non na bata na kata valise non bo tala ba photo souvenir oyena ba biloko belé tout ba montoye pour na un mois oyena ba biloko belé boté et ça c'est vérité ba cho ma pression moko o bani ko lenga ni moni bakanga batu mingi bazong saka bango ezaka nango likapo ya bondoki na kati wana te bande ko nanga na bité que sorcellerie exalité ça existe bande ko nanga mais biloko musu nous devons arrêter ko kwa na ba biloko musu oyo ba sottise musu ba pasteur ba ibisa biso mikolo nso mama siara soki siara mboyo wana il semblerait que bazo potana nini pour bazua parce que ye aza zou eleki mobala bima boete mobala sa boete mama moko zou wana nga osakana te il semblerait que yé moko bima soki na prophète moko soki comme soki batanga kina soki ekila soki na yebité il semblerait na conditionnel na confirmant ngote donc soki déjà moto yé moko azana stabilité vie na yé moko te azana no mobulu siko akoya kote ya bato bazala sérieux ndenge nini akote ya beto maloba malamu ndenge nini soki yé moko azana sérieuxité bande konanga à un moment donné on se doit se poser des questions. Pourquoi on dit ma biloko aveuglement te? Donc on dit ma biloko te pour rapport à plaisir, ya on dit ma parce que mon tout moi le bien tant que combat sur le bien alléluia amen. Le seul pays où to kansara to kotonga mboka na biso par des prières c'est la République démocratique du Congo. Où to semble la kabutu moi iso Congo te ni bo semble combien de photos semble ba prière ya midi. Pour la guerre ici na Congo guerre ici la karate. Le M23 botami. Combien de fois de cela téléma, prière pour la nation. Combien de fois de cela on a Congo ici baraté. Donc Zambana yoka abisote. Ba mususa auto bima soki prophète mo soki prophète ala bininge o botala nini yo nzamba longole loboko na Congo bato bakokufa belé papa to yoka kabilo ko na mikolo nyonso bato bakofa na mikolo na Congo bato banu kokufa belé na est ko na bomona bango te ba professionnel bozoka ngote. Parce que le prophète, moi, c'est sûr que nos guerres aussi, là, tel jour, tout le monde peut après jour, on a donc FRDC a récupéré Mboka Bitumbe, Sil, qui m'y est côté, on a tout le dit bravo, prophète à Soloye. Maman Sierra, ceux qui Sierra Mboyo. Yo me retrouve dans la Talibala na yo. O européen ça la prophétie, o kangela la ba camarade na biso bebi bomela ba musala, o ko sala ba makamuke ba bandoki, ba bomaka bato alors que yo moko mobomi. Yo moko ndako no désordre tu même pas kimia. Voilà donc awa nde na zolo ba boye Chimène Siara Mboyo amemi biloko nyonso omona ba mesa libanda amemi biloko nyonso ngana zaki na tournage amemi biloko nyonso bomona ndako ndenge etikali
donc etikali vide, ba TV nyonso elongwe, ba salon ekei oyo ezalaki ba instrument oyo ezalaki namoni awa etikali ka ba partie oyo oyo eza batije ya micro yango oyo ba instrument nyonso azwi ake nango donc salon yango bomona etikali vide donc yango oyo na cuisine yango oyo ate eloko eza te, cuisine etikali vide amemi biloko nyonso nga nazalaki na tournage ye aprofite aye azwi biloko nyonso bozomona ba chambre nde etikali vide yango oyo chambre mosusu yango oyo babilamba totiaka awa chambre etikali vide awa lisusu chambre mosusu yango oyo moi babilamba na nga yango oyo atiki mosusu eza epapie amemi biloko nyonso awa eloko ya lisusu te basapato mosusu ake nango mosusu yango etikali voilà donc nde yango oyo mosala oyo asali yango oyo amemi biloko nyonso ake nango voilà donc image yango oyo mama Siara Mboyo boyokaka na internet mosala asali yango oyo voilà pendant qu'on a eu tout ça la bémicho pour dénigrer tout ça là on pour éveiller la conscience. Et oui, c'est vrai qu'au moment où je parle comme ça, il y a d'autres personnes qui disent mais voilà, ces gars-là, à rencontre ma pasteur, à Sambe la raté, j'ai pris na priaka, na Sambe la Nzambe. Et moi, dans ma vie, j'ai été baptisé et j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais na se pose la question, c'est que dans le monde, il y a clarté na Tony. Ba pasteur, ba ça la aventure est belle. Tout le bateau. Oh, monsieur, sur un akima na Congo kunate. Akima na Congo kuna kikuna kumukabela batu balo suppose asa l'église kuna akimi makamu nazangi na Canada aba condamné awa sala prison na yesu akima ngali wate soki osambela ka nzambe ya solo ungokota prison na nzambe ngaka bimisa yo parce que oza innocent mais tant que kima c'est que yebi likambo tu peux beau crier qui va te croire et ça ka bandimino ba croire na yo. Lelo tiki moi si awa lelo sundoli moi si tale le moi si na comment souffrir à comme le problème c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Mais finalement ba pasteur ba jubi sur le rôle en otage moko ba comme si sur le rôle esclave na bango on so bango ba koloba donc okomona alléluia amen okondima ba changer ba ko ka monta zo te bino comme alléluia 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 le comme alléluia. So ba niko loba langue awa para koto para tondolo ma ko ponga bigambe la mongola simu sakana lisu o parla langue on ba ça Saint Esprit mutakiti à côté les motos oye baté o ba niko prier en langue munoko na tango zo lobango interprétation peut bien parce que c'est un message divin. Mais oyo ba créer la biso na Congo yo okoto bala on appelle na carte église ba est-ce que to comme si ko comme ngonga biso to sembla na minoko sika ba programmer déjà hein to sema mnoko sika oka batukuna de manda pe bakuta na katu bomba dongona ba auto dongola moninga na katu ka ne bakuta naki ba wela na mobile na site bino boyeba na kate ba bango boyeba kate mais bango ne basana wela na mobile moko bakuta ne soko na prière oh atale mina tale yekuna oko bara wana utawa Sokoto ya basoda Sokoto ya basoda sale nini tika Sokoto ya basoda za tenia basoda yo komela okomisa ngolango Sokoto ya basoda ma tika ba botika biso biloko wana. Mama Siara Mboyo prophétie na kata ndako na yo moko na chéri na yo comédien azape comédien prophétie mona kité mama tu dois avoir honte pour que lobby oyo surtout c'est la nini comédien moi ya kufa oyo bimisa so prophétie mususu to comédien moi oh tala ngaso na zaki autorité na mboka wana bato balobaka oh bopesa nge bembe wana papa bakopesa te biso nde to ya kozwa place ozali olala na morgue c'est quoi ça c'est sokyo c'est quoi si était fimbo yokolia. Donc, okolapa na vie na yo pe interdiction ya libela na vie na yo okoki ko telema sur liboso batute okoko ozala même proche batutote ya. Pour mboka ezaka na ngona ba loi te.
En fait, l'eau est allée, mais tout ça a été. Mon tout le monde a tout ça. Et ils allaient dans Kondi, et ils allaient dans justice, tout ça a été. Ils allaient à l'eau le plus fort. Bateau bon, bateau bazar pouvoir, on a bazar na raison. Petit peuple bazar na raison. Abiso ta to lobby. Mais peut-être attendre le lobby tout autres attaques. Mon tout le monde a comprendre ma camarade zoloba a changer. C'est déjà une bonne chose. Et petit à petit les choses vont changer. Bande ko na génération na biso oyo bazwa biso en otage be église yo sakane na biso mingi be église yo panze mabota be église yo salima ba scandale ndenge na ndenge tala l'église catholique bangwana balobi bayoki papa zoya na Congo 5 lobi oyo nyonso ayebi que sango moko abota bo dénoncer ba olongola ye. Si ko biso to lobaka mikolo nyonso oto yebi sango na bota boy na yebi kutu na quartier na biso sango yango dénoncer ye so dénoncer te sika makambo za ko bezaka lokuta dénoncer sango ba bazana basi na bana ezala boyebi kaza monseigneur bo dénoncer ye parce que c'est un ko yango mo mte lobby bo bibisa ye tout ça ce que mikolo tout ça que bomoni moi c'est bo tindelanga bo tindelanga na pia bonheur te bo komelinga o tinga tana numéro na yo o komelinga tana privé na numéro na kobenga yo tinde so après na kombo to ba voilà mutu boye tala bana ne bango yo bafana na adresse boye bana ya tata sango mais ko kino zo la biso te ba sango ya catholique anglican ou catholique gallican parce que bango bazana ba prêtre na bango balaka bazana bana donc babenga bombe ba prêtre ba mon père o tena zana sango mo wa ba te yo te toujours ba catholique romaine o bazana na pape ko biso te o bazalaka na beni na bango zaka soki na maître na bango zaka soki na Russie soki ni ba orthodoxe wana te ba wana te catholique orthodoxe te biso zana besoin catholique romaine. Nazongela mama oyo moi c'est lokuta c'est ramboyo prophétesse lokuta yo photo longolo titre na que prophétesse aux que salara ki bula no kuna ndeko zo bimaka na mibali misusu mais tika kombo ya nzambe na munoko tika ko salaka be mission ya lokuta o yela ka batu ba biloko moko soki ndenge ni ko saka batu na ba kombo ya batu yo habite ndenge no o blessa bande ko famille wana les pauvres garçons batu les locaux comme na bera munene likolo na bino na ba prophétie na bino likolo be mission na bino à 2 balles bo sala be mission pona ko salir pona ko télécharge ka boma moto innocent bat moi on bala na voyager to voyager plusieurs fois to yebani to zalaki mission so da théâtre amateur tite comme ba professionnel to tangi ba classe ya théâtre to voyager combien de fois to lié to la lesika moko yebani na ba famille atika boma mutu takino boma mutu ka donc awa nde nazoloba boye Chimène Siara Mboyo amemi biloko nyonso omona bamesa libanda amemi biloko nyonso nga nazalaki na tournage amemi biloko nyonso bomona ndako ndenge etikali ndako etikali vide ba TV nyonso elongwe ba salon ekei oyo ezalaki ba instrument oyo ezalaki namoni awa etikali ka ba partie oyo batija oyo eza batija micro yango oyo ba instrument nyonso azwi ake nango donc salon yango bomona etikali vide donc yango oyo ana cuisine yango oyo ate eloko eza te cuisine etikali vide amemi biloko nyonso nga nazalaki na tournage ye aprofite aye azwi biloko nyonso bozomona ba chambre nde etikali vide yango oyo chambre mosusu yango babilamba totiaka awa chambre etikali vide awa lisusu chambre mosusu yango oyo moi babilamba na nga yango oyo atiki mosusu eza epapouye amemi biloko nyonso awa eloko ya lisusu te basapato mosusu ake nango mosusu yango etikali voilà donc nde yango oyo mosala oyo asali yango oyo amemi biloko nyonso ake nango voilà donc image yango oyo mama Siara Mboyo boyokaka na internet mosala asali yango oyo voilà.
Ce que vous avez un membre de la famille, tu as ndima. Vous avez membre de la famille, tu as une prophétie à 2 balles. Vous avez mundele ni yo mona kiwana. Et c'est là que hôtel on est à hôtel à munene ba mindele ba ko sala wana. Qui te dit que mindele ba zaki bazalaki na connaissance na bango. Oh ba teke biloko kati donc bono bozalaki wana famille na etango bayaki kuku bayaki soki 12 soki 17 soki 17 personnes. Na ba soda na kati na ba médecin na bango moko ba ko tala mwana na batikala ofongola nzoto te loko moko te famille déclaré loko moko te mais bino bobima na télévision ba bimi o ba longole biloko kati bino sakana biloko ngakati bino yi combien de temps organe a monter salaka pour que ba déplacer na même on a ma poto mon asso bazo que ba ça la transplantation bien il y a organe à monter au moins na ba ambulance donc soit équipé d'un hélicoptère ou soit ceux qui est en ambulance c'est ça na mbangu ba fongola parce que ils en attendent moko boye il y a conservation ceux qui vous met les bébaka surtout le roi mitema sabina bateka ka organe ceux qui bateka organe na Congo na courir za raté batambola na ba glaçon nzambe congolais to so mona likambo za boye et so le quoi ba empêcher biso de réfléchir to nga ko réfléchir te to nga ko pousser raisonnement loin te Congolais to sukaka o ba yebisio osuki ka wana yango so mona même to zo ko na ba mboka oyo mingi au moins pe intégration malongue parce que so comprendre des systèmes ni nezana kata mboka wana mingi ma nuire bango même na bereka ma masolo ngunda tout boy ayez Congolais oyebi likambote orienté moninga yebise que non ndeko na même masolo ngunda ndenge za la boza moi compliqué mutu saka na ndenge na en tout cas luka avocat kende tala bureau avocat bona yeba avocat mo bien avocat na azaki be bien centre moninga mais yoko banoko bombarder le befo te sala ka boy te kende boy sala boy yo expérience na yo okanisi yango za pe yaye oh yo yaki na avion ozaki na problème te oboki ngudo yaki na problème te ya yaki peut-être nzela makolo à côté azaki déjà na ba problème malgré de à côté non illégalement donc le dossier n'est pas déjà moins compliqué parce qu'il faut justifier babilo comme moko boye après ça ba mikanda moko boye do babilo comme siko yo zo ngo comparer yo na ye au moins tindi mutu bongo akesa la babilo ko bongo lobi te za boye te okoina mbeba okoina rapport na nini ndeko na congolais azami mona ayebi o ayebi na été so yebi te bisa moninga oyebi te orienté moninga to tika mutama pe ba prophétie ne bino le kuta 2 balles boutique yango so ki nzamba tambo ba kanzamba lobele bino ne bati ça la kabuka comme oh j'ai entendu la voix de Dieu m'a parlé Dieu t'a parlé na mungongo nini ezaki makanisi yo moko zako sana mutu parce que moi zaka profane bo biso moko ozo réfléchir na kati no zoko kwa zo loba yo comme ça nzambe alobela rabino ndenga nini oh Dieu m'a dit ceci na salabo mais les choses ne changent pas dans ces pays là bino zara Dieu m'a dit bosé la biso ba prophétie lokuta ba prophétie ka obima kaka o ba commander ba ko febele même ba ça ba ko fete point ba ça ba tout so combien ko fait problème combien de bateau ko fa na mort ba yebanité na ba mort to na ne belé ba yebanité to sala na bateau ko bande ko na ngai to sala pe bateau Maman Siara Moyo je le répète avant aussi la prophétie bongi sana no vie na yo moko nano tana stabilité kenena ko zong sana ba biloko nda ko zwaki zalak uzamo amuke okosala vina okotanga ba classe okosala musala tika makambo wana bo bino so ko batama lelo mona ba métier na Congo ça surtout comme un métier mon so comme pasteur oh je sers mon Dieu tout otala mwana mayo comme so pasteur ndene vieux yo comme so pasteur ndene ni donc musala muso sala souté surtout batu bakena ngola talebele ba comme papa ba on so comme ba pasteur kuna. D'abord, à pasteur à cause dans le combo. Aux Congolais comme kuna, allez, comme on est là qui nango ceux qui ont foudi. Allez, comme on a foudi, on a eu comme sango, foudi au Paolo. Yo botama na komba Paolo. Ozo kosana no mais ozo kokoma pasteur na komba lokuta. Nombre d'églises au Congo, si c'était des emplois, si c'était des entreprises qu'on avait créées.
Ndemboka ne avancé. Ndemboka ne comme des mususu. Mais le quoi tozali na biso bato créer l'église, tout le monde a roya prophétesse ça y est, Sierra Mboya aller à bambino prophétie. Azu le quoi lelo mon sa reçoit caméra tie boy ninga na zo bali boso caméra boy. Alobi pesi makambo. Alléluia amen. On a mosali na nkolo les œuvres de Dieu boyna boy. Ali yango bazo ke no bimaka na ba mama na biso na bandeko na biso basi bazo wumbula bango, bazo sakane la bango na kombo a Kristo. Les souvenirs sont comme on a combat avec Christ. Tant ya na bafande évidemment, mon tafande azolela. Oh, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu sera avec toi. Dieu on a bino mon aki camarade, mon aki koko na bino oza azaka na kasongolu na to na kasumbale sa to na kimbilangundu asila mino na monoko. Mon aki koko na bino wana. Bino kansa ku Dieu ngona. Aza massa na bino. No na bino. Oh Dieu. Il y a un parce que même la Bible le bien quand tanga kombo ya nzambe pas mapamba te. Il dit comment ne bien monter. Tu bien monter. Pour nombre de fois tanga kombo nzambe na makamu suzo yo ke osusa mabe mo tanga kombo nzambe. Vous venez monter ça les sons. Au lieu pour ça les missions, il y a beaucoup c'est le makamu na ba prophétie na lokuta. Tala le lonne bo sotona bi monsieur ko. Tala lelo ndenge bosoto na yo ebimi. Tala lelo ndenge bosoto na yo ebimi. Salité, Sierra Mboyo, ale kaka boye, mama prophétesse, tala boye. Na bato poto balinga koyoka te banga koyoka prophète mo bima na Congo te. Bango na ba prophète privé na bango ba sembela na bango basela bango ba tindela bango ba mbongo na ba numéro de téléphone ba prière à WhatsApp na ba groupe boy donc ba na ba prophète na bango spécial. Vous ça ba mutu makasi yango bato na bazo sakane la na milema bato ok neka ko kosa oli ka moko boy mbongo boy to matana nini man soki bato le kuna église na sokuna esenga no 500 euros yo kuna na mbongo na passe au kemisi ba na nzala o pesi bango 500 euros. Vous continuez ndengwana nzambe a pambola bino mengana biki nzambe Dieu bénit toujours par le travail. Pourquoi bino pasteur bokena osala misala te bo sala pe musala boza ba levite pour vous ba levi ça ba levi to ça la raté ba lesa kabiso yo ba lesa ka yo toi tu roules carrosse oza bien makamno oza bien ba baton ba lesa ba ma souffrir boy congolais comme ta konde makambo ko te mususu a segusaka mutu na Afrique du Sud asuka wapi lokuta mususu a violé basia na Canada akimi kana Congo lo ba nango Denis Lesi Congo na déporté ça ils a foulouté Denis Lesi noko Denis Lesi pasteur pétage qui peut dans bateau na pe bazo ki mara poto bazo basali ba scandale awa bazo mususu na Canada ceux qui les zoka est-ce qu'on a ceux qui 200 combien de mille de ceux qui 280 000 dollars comme si tata bato pauvre tata bato comme des ceux qui dans retraite à zongi le musala li kolona ai un ancien pasteur il y a Bethel à part ça et ça Ayiba déjà ceux qui 1 million de dollars déjà dérouté déjà ba condamné à côté déjà prison comme un pasteur. Babi on kateli babi il faut zongi ça bon on a jusqu'au dernier centime est-ce que zongi ça asaba na musala na zongeli musala na zuluka musala na zo musala ta aventurière moyibi moizi ou moizi le kola kagame moizi na Congo vous en ndenge moko na ye vous continuez comme merci bande ko ngai ceux qui bossent pour une émission au bout de l'émission j'aime beaucoup partager en gros. Tokozonga ton sel la même sous émission mususu to banolo bakaka ba makambo ezebele ba makambo mboka to no lebela makambo menga ba droit na biso to ba makambo même ya ba discrimination toujours mona na kata ba mboka oyo to no lebela makambo ebele ba partage même ya ba intégration ba mboka bisika to fandi to no lebela makambo ebele donc surtout au bana na biso ba to no mona na ba école est-ce que faudra to préparer to préparer ba na biso na makambo est-ce que faut to lebela bango bazala fier na kibomoto na le poso na bango to bazala fier na oizeli bongo culture na bango bisika surtout bana na biso ba botami awa c'est quoi la culture oyo bana na biso bazana ngo ezeli culture oyo biso to uti nango na Congo yango pesa ka bana na yo to ezeli le mélange ya nyoso mibale parce que bana ba botama bazana de culture oya ba parents na o bango ba botami yango mais elo oni yo enseignant na bana na pour ça na ba parents mususu ete wana te nyoso to na to kolobela ngo to sela ngo émission ce qui nzamba pesi biso makasi to sela ngo émission to koloba et si c'est la première fois n'hésitez pas abonnez-vous dans notre chaîne Pierre Bonheur TV activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Merci, je vous aime, que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pierre Bonheur TV.
Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele Batatu Bamamu Luaku Kele Pef Bonheur TV, la nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Laurette Tangou, la femme du président. Chaud dans la côte, tous s'abonner, na Pef Bonheur sur YouTube. Nakini Torokota te. Na Paris Torokota te. Pef Bonheur ye na makambo sika. Ah, ngana kotiko. Surtout na Canada, botika la simate. Kuna na États-Unis borokota te. Pef Bonheur beta maboko. Manabi beta lisusu. TV Dusola. Aïe. Dans la côte, tous s'abonner, na Pef Bonheur sur YouTube. Alson Flore, Kimberley Fayoulou, est-ce que kotaka na Pef Bonheur TV yebisaka na natuni yo? Dans la côte, tous abonnés. Patience Fayoulou, tomona maboko likolo Papa Bonheur. Pef Bonheur TV, pour la promotion de vos produits, contactez Pef Bonheur TV. Élevez les mains s'il vous plaît, maintenant dansez. Abonnez, tous abonnés. Abonnez-vous, tous abonnés. Abonnez-vous, tous abonnés. Abonnez-vous, tous abonnés. Wapio. Fansas Kasaunda la mama mokonzi. Ah, allez kita, allez mata. Pef Bonheur, Kende, Pef Bonheur, Mata. Sur YouTube, nakota la simate, beta maboko, beta lisusu, sauter, pona Pef Bonheur, naviguer, kota l'internet, banda kotala, banda koseka, banda kosola, banda koseka, en direct, moninga koti kati na yo, yo pe kota kati na ye. Et ça te va continuer par na yo et comme il a tout à Pef Bonheur, on commence à la réserve. Ah, mamé, mutima.